nga natala non Davina te bana na botama non natala na TVT. Mais je me souviens na ba vidéo mo na mona ba théâtre ba komaka titre soki Davina a pour kufeli mama ba biloko ka ya biso ba to kufela ba mama to ngaka ko tirer attention. Mais de vrai que natala ebo na film été natala une émission te natala na théâtre te na yebi été na ndenga mabete que la maman na ko ka te grâce te mala moi si ya da Costa ba weli mobile na Davina na ndenga ba bazolobe soki komela ki yo ba nga ba treto pe ka ke yo bimana da Costa. Mais est-ce que fille wana zaki na droit ça eloko wana? Attends, parce que tout le monde a une relation amoureuse. Si on va dans mobile, ba fille mo baye. On nous conseille lo comment on peut pas toi tiaka. Tout na question to peut s'en de kanda. Eza question no to banga bango par rapport à quoi? Non, respect par rapport à baza ba ene, baza ba to kuti bango. C'est un peu ça. Bata maboke ni so baba ene. Bonga sala maboke. Baza ba ene na ngate, baza ba ene bango na bango kuna batasika na batakala. To lembi mambo, bo garder bande, mtama boke, sala maboke. Donc, tika na bande ma boke biso ba chroniqueur to tika na bande na biso ba chroniqueur. Botali na vidéo Rémi azo lobake nazo filmer bino pona opekisa bino bo yo kate. Preuve ane tango acte wane salamaki. Image nango ezate. Bon mutu ta s'attendait que comme bongo. On se comprend. Parce que ce qui a place wana parti wana on a ko expliquer zalaki. Place bongo pour comprendre que des fois où tu vas mabe où tu vas. Quand tu la vidéo comprendre que des fois où tu place boy. On se comprend. Tu vois la vidéo. Bonjour, bonne année. Ouais, bonjour, je Flore Makini ici. Bonjour, Nabatutu Balingarachos, Mania Malika partout dans le monde. Joyeux Noël, Nabino Nyoso. Merci beaucoup pour notre soutien, Nabino Ya Willy Mouché, Nicode Mondial. Merci beaucoup à toi, mon vidéo, Moussoungou, l'homme de parole. La joie Amado Pituna, très puissante. Merci beaucoup à toi, Freddy Lyon de LB Service. Mamouche de son papouche, joli fourra, triple option. Joyeux Noël, Nabino Nyoso partout. Joli fourra, non, c'est le un numéro est affiché. Merci beaucoup pour notre soutien, Nabino. Merci pour Nabino Batutu, au s'abonner vraiment. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Christelle Botouli, des gros bisous à toi. Joyeux Noël, Nora Kalonji, la ouige. La oui, j'ai bon, c'est bon retour au pays. Donc voilà quoi. Bon retour au pays à toi, Nora Kalonji, moi c'est à Pembe. Merci comme ça là, na tout balinga biso. Malika, bah fait c'est passé nini Noël eleki. Mettez-le sur dans l'isolo. Ouais, Flore Makini ici, bah fait eleki bien. Malgré ba couvre-feu, malgré parce que au moins Flore Makini c'est en tout cas bandana bota mana to fêter ba Noël ya boete. Banda mokile banda na ebite soka izana ba papa mikolo to bakoko bakoyo contredire nga que non biso tozala na Noël moto fêta na banda ku bakatela biso ba air pour éviter ba maladie moko en tout cas nanu salamate Flore Makini ici non na monate en tout cas le 25 décembre nazo ki temps vraiment ya kova na ndaku na réfléchir makambo nyonso ezouta sur base de quoi pour na maladie moko boy coronavirus et bomi bato belé peso continue toujours ko boma bato lelo notre fête ba fête ya boyete to vani na banda ko balobi na braza kutu bato batiata makolo na porte le pangoute où allons-nous et le basser na tendresse dibinga où allons-nous mokili yango to ebité ba couvre-feu nyonso to tozo subir encore pona eloko mo boy koti na kati ya monde. On a salamate de génération à génération. C'est que tu as depuis 666. Peut-être que tu as dit que 666 là, kobuka na te flore, aliro to ke nango. Si tu comme na tamo boy comme que non, avant que ta alimentation faut pas beta au caché na loboko. Tant mususu batu ba ofanda ba ose ba beta 666. Tant musuka na babiloko ya mikeo baza ko exiger biso. Yango na tozo ke na 666. Babiloko bazo teka biso na banjoto. Babiloko ezo kota biso na banjoto. Yango neza ba 666. Yango neza ba 666. En tout cas, j'avais des larmes aux yeux le 25 décembre. Nabi mokile kende wapi. Notre viva boete. Ba classe zo kanga mandenge lingi. Ceux qui balali balamuki bakangi ba école. Pour nini pour ils ont maladie moko boye. O ils ont boma batu. Ils ont pénalisé batu ba lukambongo. Ils ont pénalisé batu ba vivre bien comme il faut. En tout cas, toko mi santam biso bato tozana ba souffle de vie. Le 28.
le but au comme le 29 le 30 le 31 le 1er en tout cas no komi sandiambe so komi singa mukolo wana po ba o ba kei fleur na lobango à chaque fois na l'équipe bango ne le côté fleur non na mona ba fête à boété non to fête à boété 21 bato bazo ki manda kudo bato ba kati ba ambiance pona nini to ana consigne to ana sous ordre ya mukonzi ya mboka parce que mokonzi ya mboka ana choité il faut appeler ça ordre pona maladie moko boye ezo réunir ezo boma bato en tout cas na yoka ma makasi maladie yango ndira iza awate iza nango ka lokola France ezo confiner yango abi pe Congo ça lango mais abi maladie yango ete bato bazo kosa eza problème na biso te ezala ou pas mettons que to mona bato nde ba okufa ata muta kufi na poto azapeka moto azapeka moto exemple po bapesa bato ba okufa eza kate poto mona na Kinshasa mais tozana ba regret makasi tozana ba regret makasi non to feta ba feta boité banda mokile banda to botama eza ko annoncer biso nini na 2021 c'est que comme apeke non fo somba nguba fo zana kasha tozana mbongo atozana mbongo soki wana kashe wana te o somba nguba te ça fait très mal to que ne c'est que mokile ki na suka c'est que mokile ki na suka en tout cas ba o ba biso to tikali to banga ka nzambe parce que toi ne lo comme ça sala te toi ne lo comme ça sala te osomona malade ebomi muto intele lo koni ezanga po ebomayo donc voilà OK mais ba lobby mabima na 2020 au de jeu bandaki mabe to banana ba sex tape apo to yena malade kwa coronavirus na to abima sumo to sala ya bakoko na biso yango ezongeli biso te masumo to sala ya bakoko na biso eza masumo coronavirus eza malade ye coronavirus ya malade ye na uti ko répéter ngo ndenge zo boma batu mususu et loko pe ezanga te po eboma yo ozo comprendre faire makinisi o distraire nga ozo comprendre donc ngai na ozanga loko loba eza pona ba vidéo mitakala ya batu te ba vidéo mitakala bima eza par erreur eza ba erreur ya bato ba ba vidéo entre moi na mobali apo bo sala erreur boke bo exposer ngo bimi ozomona to par prudence vidéo ebimi ozomona eza rien à voir na corona eza maladie moko boye satanique diabolique oh mundela azo sala mutu libele mundela azo former mutu fesse mais aokoka kosilisa corona te c'est ça yango comme ça bato mundela azana ba pouvoir sala mambo ebele eloko nzamba azanga pesa mundela yaka pema mais maladie lokola corona malika ezo soko keye ezongi ebi ezo boma ezo tala te yango na yebisi yo ndenge bakomi ko exiger biso tolata bakashine ndenge lobi ndenge pe lobi wana ozala basala bino loko boye pona corona babeta bino caché pona corona mutalinga voyager babeta bino caché ezo promettre biso déjà que non en tout cas mokile qui de vers la fin en tout cas to banga kanzambe na baki na kosola mo actualité o biso so likambo eleki to linga pela mikolo lobaka te po ici ça a un peu valeur mais ce que sengi to sola ngo moke to sola parce que ngana na kanina makasi ati ko sala 2 émissions pour mambo eleka ki lobby to lembi mambo bo garder bande mutama boke sala maboke donc tika na bande maboke biso ba chroniqueur to tika na bande biso ba chroniqueur malika la wakandez hier je vis les vidéos oui sur kila ki na kata vidéo na moni longi na yo bato ba fingi grâce te mondumba moura pédé malika kutu ndinga za bonga uti ko kufela malika garder bande te Biko na ngoni ni bolaki na clique ya bata maboke. Explique-nous un peu. Moi je n'étais pas là mais la suis un peu explication parce qu'ils sont dans la source. Oh, ekiri na yo, linganga na yo, banduma bona malika la wakande tu étais là. Explique-nous un peu tonto yeba lisusu. Fleur moni batu balingaka koloba. Na lingaka koloba te pona convaincre batu. Mais na lingaka koloba pona faire comprendre batu. Peut-être obino bo loba et ça bongote. Oso comprendre. Na yo mto tienga micro, biso tout bino tout boza kité. Na bato ba yo commenter na ba faux compte. Déjà nga de mutu so yo finga na faux compte, je m'en fous hein. Nga mo de na misala de moni na zaboye. Na linga de mutu traiter na ningo imaginer le. Traiter nga ningo za ko imaginer. Oso comprendre. Parce que mukolo yo fanda pembe nanga. Peut-être yo imaginer po nanga okuta ta un tiers te. Donc c'est ça logique qui sont mutu yo critiquer nga. So na kufele mama do so muta soki muta gafe nako luka na zongisa mutu te lokwa na kufela mama soki na gafe soki muta gafe fleur naza mwasi
Fleur na mwasi eliko na nyonso na bato ba respectanga na ba bona malika officiel batalanga ba respectanga makasi. Alors combien de fois na mona ke yo l'équipe bato wana te oko diminuer te. Il faut tout le temps ces explications ça clair. Ngana kende une invitation d'Acosta na kende une invitation d'Avinatin ngana ebi d'Avinatin na tala na TVT ngana tala be sengo na taba lipati na tala inonte. Natala été. Ozo comprendre. T'es que ça na tino na ninga ki moi mobali, bato na ko se réserver na lobele ma bête pour autant sou moi mobali na ko lobele ma bête. Mais est-ce que na ninga ki bo mwasi? Nga na mwasi e pas za mwasi. Mutu so za mal poli, il faut qu'on la kisse que oza mal poli. Nga na ken invitation ya d'Acosta. Na za même na invite, na za même na message au d'Acosta a komela ngai. Ozo comprendre. Moura na grâce te moto scooter ni liboso porter ya lopango wana. Na sambula. Est-ce que tu peux imaginer que ngana ko vanda na zangi loko sana ndaku nanga na bima na sambula pona que ne place mo bona que ça bêtise bongo. Na bima ki par invitation ya d'Acosta. Na moni que te invité nga to kuta na place mo boy to lia to mela. Bon. Ezaki na camarade na yemo ko organiser que loko ba vu que baza associé, on dirait que loko mo boy a c'est peut que ba youtubeurs bazala mutu a invité mutu na ye. D'accord, ça déjà c'est mon pote à mon que nous il faut qu'il assister. Biso to koti na kati ya lopangu wana. Balaki si biso place ba d'accord ça ba fandaki. To komi place bango ba fandaki. Ngana yeki na invitation d'Acosta. Ba moura ba yeki na invitation d'Acosta. Tango to zaka ba invité na invitation ya mutu moko boy tango na komi place wana mutu wana o invité nganda ko yambanga po installer nga. To koti d'Acosta yambi grâce temo. Nga zaki na sima. Mbamo du coup d'Acosta zu grâce à que relukele place à vanda. Fille wana Davina a bengi d'Acosta. On veut comprendre. Oh d'Acosta viens je vais te parler bilo mo ya bongo. Maman grâce te mo zongi si matali abi o mama. Ozana problème nanga. Kanda loba que ozana problème nanga. Comme toza ba fille. Moi je pense que ceux qui moutorle ka po abando finga biso. Pona ebi ke bato ba ko koloba po ani na makamba bongo ka bino bozalaka. Tozalaka parce que boye ko finga biso to bandumba bazalaka kana makamba bongo. Ozo comprendre. Bandumba bazana makamba bongo. Davine so kaza marié. Ayeko sa ni na retrouva ya bato ya bandumba. Davine sa ba fanatique na ngapi na ba fanatique na ngo ba respectanga na otolo bango sikoyo. Ba fanatique Davina ba koma yanga te yanga pe ba koma Davina te naninga ta normal po ani bato fa ba loba balingara te bango moko ba auteur ya makambo ba leka ba expliquer bongo bo bando juger so acte o Davina salaki biso to kene invitation d'Acosta il faut que d'Acosta a installé biso na moment où d'Acosta o lukela biso ba presto vanda yo Davina ozo benga d'Acosta azam mal poli est-ce que biso to kene pour na Davina nga natala non Davina te banana bota mano natala na TVT mais je me souviens na ba vidéo mo na mona ba théâtre ba komaka titre soki Davina a pour kufeli mama ba biloko ka ya biso ba to kufela ba mama to ngaka ko tirer attention mais de vrai que natala bo na film te natala une émission te natala na théâtre te na yebi te na ndenga mabete poso na leki na bike na yebi ya madote bato babenga nga lokuta na bingana kombo ka to ka na kombo Davina mais vu bonnet singa na mona ka na vidéo loté mbala liboso na mona Davina on ezaki lobby j'étais tellement étonné comment fille oyo loba français boye ne ba loba ke bato ba loba français baza mayele mais nene ko se comporter boye et puis na vandi nazo zela même à se reprocher ka sala ki mabe rien azo eloko pesa ki kandeza parce que à se comporter mabe mais azo continuer ko insulter. Parce que biso fait tout vendre tout à la Davina elle est qui Azanani Aza fille à ça la théâtre et ndenge biso to le kana caméra mutuna muta gardera personnalité na ye mutuna muta luka respect pour na vie na ye et na babilo comme sous collection inapercité ngana ko yo luka jamais Nancy na une invitation Nancy ale mama ko yo moninga na so Nancy pesa nga pesa davanda o banjo benga Nancy oza mal poli ngana équipe na yote sikoto silikate parce que naza malika naza fille mo boye naza ndumba na ko lobate tonde na to kufela mama na ko rekate grâce te mala mwasi ya d'Acosta ba weli mobali yena Davina na ndenge bat bazo lobe soki komela ki yo banga ba treto peka ke yo bimana d'Acosta mais est-ce que fille wana zaki na droit ça eloko wana ata presque tout le monde na ba relation amoureuse so va ina mobali na yo ba fille mo boye ba ye on ko se eloko mo boye po ba to tiaka o comprendre ba mona ke obimanda mutu wana
mais ce que quelque chose qui copine naie quelque chose à copine parce que nga na bi relation yé na Dafina wana ti na yeba ki peku tout que na okuta Dafina wana na yeba ki peut-être que na okuta fille mo boy Dafina wana na yeba kité je m'entendais pas na yebi d'accord tata msoza ba ce qui ko bengi sa bata théâtre tata msoza pina ba o ya ko bengi sa na yeba été siko yo yebisanga siko loko aza Dafina ndasaki actuellement na lobate toko pétété moto na mutana motema na ye soki yo lekisango ina personne yo beta e kara pour na dignité na yo pour na personnalité na yo za yo mais ngabe pour na personnalité na nga na lingate mutu mo sa acte mo boye biso sto ba fille. Et c'est logique. Davina c'est une femme mariée, Davina grâce à madame mobile na ye. Ngai na yebi makambo wana kaka o Davina ngaza mariée na yebi ngoka wana. Na yebi ngoka wana. Na yebi te fleur parce que nga déjà soto sola raté to sola raté. Soto yebanité to yebanité. Ce qui to yebanité c'est dit que circonstance mo boy ça que to yebana, to yebana dans les bons. Mais là, on va dire que Rémi m'tendait qu'on filmer une vidéo. Rémi, c'est notre ami, à sa camarade Nabiso. Rémi a publié une image. Quand baby sa réputation, il a tourné à grâce de mon bébé. Il a vu une femme mariée, bébé. Pourquoi? Rémi a posté. Mais quand la vidéo, Rémi écoute à qui peut-être sur un gambe, il y a Davina. Est-ce que Ngai écoute Nazoka attention à Rémi? Bisous de côté Rémi wana. Nga zuton sona Rémi te soki botali na vidéo ya Rémi azo lobake nazo filmer bino pona opekisa bino bo yo kate preuve ane tango acte wana salamaki image nango ezate po mutu ta s'attendait que comme bongo ozo comprendre parce que soki place wana parti wana on a ko expliquer zalaki place bongo bo comprendre que des fois où tu vois mabe où tu vois pi dans la vidéo comprendre que des fois où tu place boy ozo comprendre tu vois la vidéo pour anine tout le bâté pour anine namoni bareza sali analyse qui parce que des abonnés de la chaîne namino parce que l'euro bossale les a raté vraiment reposter vidéo à la tête Davina c'est une femme mariée est-ce que barezi vraiment koloma mwana ngai nazaka hypocrite ponga na benga nde barezi ngana benga barezi na lobela barezi na lobena mission te na lobena téléphone na bengi ye mais to lire to vana na barezi c'est un frère à nous est-ce que bareza bossa non kona ye faut loba munoko na il faut loba loba nyeso ko loba mais yo tinda bato ba se désabonner est-ce que bato ndo mo s'abonner yo mto tinda bango eloni ele seke ngana yo ba abonner no ba abonner nanga yo na ba abonner no ngapina ba abonner nanga o va nanda kuno moni vidéo mo bo circuler après que ça dit analyse lobi bêtise ngana ko benga barezi ba se désabonner est-ce que ngai barezi na yambe na chaîne nanga ba kisenga abonner mais ngana kina chaîne na ba kisaki ba abonner tout ça clair Hier, ça va s'attaquer plus dans Rémi. Et là, on va s'aller à la raté. Davina, c'est une femme mariée. Davina, c'est une femme mariée. Resto, il y a Zaki, on a filmé. Barresi, soit Zaki, on a filmé. On connaît Moutou pour Yozaki. Mais sur Zaki, on a quand même acté au Moutou, on a sali. On a un terrain, on a vu une chaîne, on a filmé. Biso le loto comme on a biso nazo le lipa na nzela na o s'attendre na na o zaka lobita so otini nga vidéo na bando le lipa pona malika mutu msoni ngaka filmenga ne na ole na bamba lipapa po batia na internet po ebike malika ndenge ya monde na nga de kenada ye ba resi so azaka nga filmer avec ko filmer na bete me ko boaka yango tsa bale news de ça na bien ye linga ka filmer nga bo na téléphone na ye anga bo na téléphone na ye Rémi atali ta relation na biso na yete atali pe relation ina Davina te ngai na tango lobela Rémi na émission te po bimisa ki vidéo pour atteindre le lobby, ceux qui ont le lobby na micro, c'est parce que Rémi a publié. Ceux qui Rémi a publié, n'engagent le lobby. Donc c'est-à-dire dans le lobby la Rémi, non le lobby la Rémi na caméra, dans le lobby la Rémi na caméra té. Si. On a bien entendu na téléphone, on a vu Flore, c'est salami. Rémi so ka bangi biso ta tiango na chaîne na ye. Bongo bata théâtre bangi bango. Azala na bango ti. Donc pour dire que mutaki paka s'intérêt na ye. Attends, bien silika Rémi de Abouakati. Et moi, ils sont pas déjà. Mais na lobela ye, parce que na lobela ke bino boye bangote. Soza pour ça analyse na lingate muto yo ça analyse condamner nga ozala kite na makambo ngo. Neti de mer.
Demer osali analyse. Demer oyaka yoko to yaka kutu YouTube pona ba analyse na biso te. Oyaka na makambu na yo na ba français no ndo sala bandeli miso ti suka français. Oyela biso ba analyse te. Pongandi na vandi bono sala na Demer analyse ata mukoma te. To luka to sala bien. Bato ba bengi biso Demer aleki ba on eloko te. Si tu es capable de benginga, pas reprocher nga pour ne lokwana. Donc on expliquer à mon que c'est logique et droit nanga. Na protéger pour nanga. Fi mo ba yate pour humilier nga, na mi so batu pour zanani. Sur le Demer ok ça l'analyse pour condamner nga Malika pour cette personne à YouTube. Yé Demer. Takara, ce qui nani, comment dirais-je, Davina na tombo qu'il fallait bo tikaye lo bagani bo vandi silence. Demer. Non yé biso lo comment na YouTube. Yo yaka ndenge o comment lo balelo te. O yaka na makambu na onde na répéter. O bande ko sala banalise na makambu YouTube ondo tango entre parenthèses eta lingate. Mais le soko comme ko luko sa banalise na ba kombo na ngai neti kombo na ngando cotisation ke non o sepelité pour na reprocher Davina na acte sala ki yo za kité. Apollo banini na boya bo finganga na boya bozaba na mabe ngai na lobaka ngo ndenge nyoso muto traiter lenga na YouTube na ko assumer yango batu pe ba boya ngate po bino bo traiter lenga bongo naza ba fanatique nanga balinganga na ba défaut nanga na bolamu nanga na makambu nanga balinganga bongo Malika batamaboke bazo déplorer pour nga benga ngo batamaboke presse en ligne bobanga bango te ou insultera bango wana otu nanga question to opesa nga ndekanda question to banga bango te to banga bango par rapport à quoi non respect par rapport baza ba ene baza ba to kuti bango c'est un peu ça batamaboke ni so ba ene bonga sala maboke baza ba ene nanga te baza ba ene bango na bango kuna batasika na batakala na saka na YouTube na uta pe lombe ba benga nga kala na maboke pour venir on a tika na ba relation ba masanga ba dakosa na sala maboke te maboke ezana ba batu nango ba mona ke ba supportant il faut ba jouer benga ngo maboke parce que biso to tala ba théâtre ba li pati ba sengo yo ngo loba ba fia maboke na ba sœur nga ba Maridala ba Liza ba Belvie wana ba sœur nga ata pesi na vandi so mutanya a chrétien na ninga mabe na ko intervenir parce que muto na yebi ete na maboke na tala ete na yana banga ye parce que na reprocher ne loko mo ba sali ya mabe ya na sens hein. Estimité, merci beaucoup comme ça là j'étais avec Malika. Demer na barezi. Ba ke ko luka Davina ba yambaye. Ba yebisa pourquoi Rémi a posté qui vidéo là. Problème ya barezi yango. Problème ya barezi pourquoi Rémi a posté vidéo. Ce qu'on a tout na pe. Barezi soka zalaki. Alingaka zo vidéo te. Soka zo ki vidéo na téléphone nga bo na téléphone na yi. Ko condamner mutu te parce que za quitté. Si vous êtes désabonné dans la chaîne, est-ce que vous avez bon barezi pay hein? Master. Nabi boy, barezi soka biba c'est désabonné dans la chaîne. Est-ce que ngai barezi de côté langa un abonné na chaîne nanga? Un abonné de côté langa. Mais nga na côté c'est plus de 10 abonnés. To sandingi mo côté de ana droit stenga te ba c'est désabonné à la chaîne na biso. Ça la analyse na yo, oyo monyo loba. Demer ça la analyse na yo na limite parce que oyebi bandelité oyebi soukate. Zela oyo kabamato ya bato ekoloba apo yo zo sala analyse. Mais demain rabi nous bozo condamner ya sali pe ka obalinga so basali. Boso muninga sali yo pe fo sala. Te? Te. Nalinga bongo te na otolo bango sikoyo. Bato ba bengi ngai demain aleki bango na eloko te. Aza na numéro nanga ou pas. OK sala analyse to lo ba ke non Malika na regretter non. On regrette le comportement nanga est-ce que vous allez qui? Ce qui est qui est, alinga bimisa français na lokwa Davina ngo pando lo bana français. Ba linga ki ba kumba na français wana na acte na ye Davina salaki. Ko traiter biso to za bandumba. Ba kamba bongo comme la ka bandumba. Mbali combien Malika bino ngo bozana. Na lobi boye, na lobi na loba ki un jour en émission ba fille ebele na YouTube ba roda bango na koma kanga bango ba photo na yebi se pese nga vanda ba hotel ezana na mona ba journaliste ba bimana mibali ba roda bango ngai so finga ndumba nana lien c'était na neni na za ndumba de ye Davina za marié aya ko sani na milia ba ndumba il faut qu'il inviter le wabino voilà donc c'est que ba sangi c'est qu'on a ba ndumba et c'est logique ngai so mta finga ndumba na kolela te
nalela mpo moto afinga ndumba nalela mpo naoluka bokonza likolo te yaya kala mingi te basisa sosa sisa ekoma obeta biso na nzoto bino baomona lelo bolati cash ne lobi boyebi te bakoexige bino bolata nini boyebi yango te ekokoma lobi bino za 1000 faut que so malipa boye te epesa cash wana babe kozala nango siko bota makambo nyonso wana te ata kutu babi nzambe aboma mokili lobi fona tika bato bakoma omanke bato barespect boye mpo nzambe aboma mokili avant nzambe ajige biso ifo nazongisa yo mpo ata tokutani kuna nakolobaki nazongisaka yo parce que ogafaka. Et merci beaucoup comme ça là j'étais avec Malika la Wakandaise pour s'abonner à Malika Officiel TV dans le bar où famille bene ya kopa libota o ya sœur nanga c'est singina osa elo mo beno bukanata il faut na yat ndinga famille to sala ngo bongo Flor Makinisi za ya bino nyoso to en tout cas bo s'abonner awa po no linga nante parce que Malika a entouré na bato belé naza ba Lorachou nana ba Nora Kalonji ba Winnie Diangana ba Magali Ekamba naza entouré na bato belé ba Carmel Odia soki bango ba respectaka biso baza ba fille so ba respecta ngai nana ba valeur na ba pesa nga bongo combien de fois na linga na tika ba légèreté mo boye pa mutu mo boye ona yebi pété na mona pété na vie nanga aya ko sakana biso mo eza ko sakana bato c'est comme les entre na carte Malika ba c'est comme les ba konzo biso lokambo bilo mo boye donc soki na ngamu na biso fa luka mo ba kotsa ka bilo mo ezanga tina ba kotisa entre bango na bango bana ba conflit ngana na conflit na ba artiste comédien te nana ba vie nanga ba Pierron Ndomba si baza ba ya Constant bazali ba Bellevie ba sœur na ngai ba Maridan la ba Balisa bazé belé ozo comprendre bazé belé naza contre ba artiste musicien artiste comédien te to sangisa batunyo sauté to mélanger batunyo sauté mutu soka sali mabe eza pona mutu na lobela mutu wana c'est tout donc c'est artiste comédien te à moins que ba comédien ba finga biso ne ba loba ke ba fingi mais pona finga pe il faut na mona comédien ni na finga tangi kombo na nga donc ça qui est batanga ye quoi le problème on se comprend to tanga Davina parce que yem ta gafaki bino tout ba comédien bozaki te alors ceux qui n'ont pas Davina fona lobela Davina ceux qui t'ont lobeli Davina les bino ba comédien boye bosangisi ba journaliste nyonso ba bimis na oze la comédien asa l'émission ata kombo na nga na kati omoni ba comédien ba fingi nga na ko finga ba comédien te pona na ba famille na nga musu ba na kati wana nena auto tanga ba kombo wana mais comédien oya moni ke akofinga biso tout ba chronifoati mais tu peux combat Malika o te combo ya Moura o te mutu déjà Malika Moura de la place te ngana biboye na finga comédien te po na famille nanga na biso bien nana ba vie nanga ba Pierron Ndomba si bazo ngana ba considération makasi ba mo santu baza wana ba master nanga na finga ba comédien te mais ba comédien o ba lobi ba fingi na ozela ba bande ya ko finga ba te komba Malika so batie koma Malika boso na ina lobeli Davina bongo na kobanga mbinga nani on comprend. Oui, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin avec Malika. Malika juste à lobby Mambo Fala Loba par rapport à news, par rapport à l'actualité. Bisto kota vraiment na source, na source. Yom to komele un message na boto, bino na bino bandumba dans papa en tout cas, aux réponses na yo, mutso a le fundu. Là ça ressort le fundu, te faut régler donc. So ba régler qui est un problème te. Il faut pas régler pour allouer pour merci comme ça là. Le lobby qui bato ba interpréter que non, c'est que grâce à moi bimana d'Acosta. Supposons que bakundeli mobali d'accord. Na lobby bo supposons grâce à mon père abimana na d'Acosta te. Tote non boto supposer abimana d'Acosta te. Ba uso tote ka yo. Actuellement so salama ki na yo. Na ebite maîtrise ni ngoza nango. Que yo za invité ya mutu wana ye a opaza ko installer a opeso peso vanda ale film boye ne tia boudé azongola d'Acosta zoye na loboko akende na ye. Problème na grâce te mongo banda kala. Peut-être bakutana mama na bango loba soki yena grâce mo bana baranki na bango ngai etalinga te mais vie de fait ka salika actu wana na mama biso to yaki to permettre été c'est logique to permettre na yo mutu mwa ndo bundiso oyo logique fona beta tali kofie bi matama coup de tête pour comprendre que toza mesa moko na bakotela ye te ngai etalinga te etalinga te mais sauf que non peut s'explication ne likambo salamaki c'est normal non